na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu bandeko na ngai ya Congo Brazzaville alingi na s'adresser na bino po biso toyebi les trois Congo ezali mboka moko kasi esalaka mawa mingi soki likambo moko ye lolenge ya koagir o bolingaka Congo Brazzaville te o boye o tokozongisa opération likofi mabe soki esalami ezali mabe. Papa Armel azaka ndeko na bino te aza ndeko na biso nyonso oyebi ntango likambo ekweyaka nde esika bayebaki bondimi na biso ya solo bamenase ye tokobetela mpe bamenase ye maboko te mais faut tokende plus loin. Papa Armel ebani ndenge nini akoma menase tozalaka bandimi me tozalaka ndenge moko te bato mosusu bazalaka faible na nzoto bakoki koreagir mbango. Boyebi na Kinshasa na paroisse moya ya Kingasani na Kimbantseke passer azwa babeta ye menace akepa papa dengenda tunaki osali mbula boni kuna alabi 7 à 8 ans basi ba menace yo non c'est que osali mabe. Boyebi bandimi ya Kalemba Doge oyo papa Dani a traumatisé tango ebele o lelo bazongi na ndako na bango boyebi ke bazo ba menace babeta bango bauta Congo Brazzaville te mais lokola bazalaki ba vrai mais bazalaki menacé na papa Dani oya monaki lokola ke lingomba pe ekomi le aye il faut akanga bato ebele bazonga na lingomba te lelo bazongi bato babeta mama makambo ebele bauta Congo Brazzaville te mais bakangaki motema lelo bazongi na ndako tata na bango to linga te to plonger mboka mobima na danger pona ba problème ya bato moko songolo. Congo Brazzaville eza mboka ya promesse lokola Angola lokola RDC ba titre o ba grade pamba yango te ko paniquer biso to kemba na biloko ona so yebisa bino na l'an 2002 si je me trompe pas tant papa yi na Pointe Noire fanfare nyoso ya kabinde yaka batangola bayaka mais papa Simon Kimbangu akianga azalaka wana alobaka na bango Angola oye bokeba bozokende mabe so bosali makasi te bokozonga na bombu pasi ekozongela bino boyebi ke bombu elaka pasi ya ingeta papa Angola lelo za na niveau ni botuna ba musicien Faki Kabinda oyo pe Luanda bayaki ngana zalaki wana to linga te to benga ba malédiction pour ba mboka na biso po biso ne tozo bondela po ba mboka na biso zana na kimia makambo ya ba papa songolo mutu moko to koki ko linga te mboka mobimba ebeba na histoire Jonas ba mona ike po biso to bika manam to livrer Jonas ba boki na mai moto moko so asali mabeto tika yake na mikumba na yi na mukanda ya tata Nzambe na 1 Corinthiens chapitre 15 na verset 50 bokonzi ya likolo ezali likambo ya mai na makila te parce que tozana yo bandeko parce que tobotami na yo mai na makila eko hérité bokonzi ya likolo te Paul a te lisusu ba Romains chapitre 2 verset 6 alobi ye akofuta moto na moto selon misala na ye soki moto akwesami na mbeba na misala na ye ye moko il faut asibe tokoki kokotisa mboka mobima na conflit te mpona likambo ya moto moko to mibale ngai mpe nakoki kosepela te ke bato babeta papa Armel mpo aza ndeko mais soki esalamaki likambo wana esalami tokolanda yango ndenge tomemaka makambo nyonso. Alors tant que tozo nzela ya ko régler ba problème na réseaux sociaux toza ko exposer lingomba oyo ozobenga lingomba na biso et plus pire encore vous faites semblant de considérer papa Simon Kimbangu comme le chef spirituel et le Saint-Esprit mais boza ko finga papa Rigen Moyibi bande kwa le Congo oya Brazzaville botuna bata Pointe Noire qui est papa José Diangenda makamoni na sala na Pointe Noire ba témoignage est grave et belé. Ngana moni ke tata moko aye kozwa lisalisi ya 14h à 15h papa si ema ya ki papa lobi papa Rigena lobi moto afinga nga minga aye kozwa lisalisi ndenge za wana zwi bato zokende et le lendemain nouvelle ya tata wana akei akufi papa Simon va sa makambe belé atinda papa José Diangenda résidence wana Pointe Noire pour kotango papa ya kuniata wana tinda ki ndako ne beba bebisaka mo makota kuna mikangela na kati kuna transpira bima abibo fungola bokota esika ko sambele bana kotonda mai na Pointe Noire mais mokola fuka makwana kaka 3 fois abondela loba esika wana efanda Kenya makambo ezebeli
ngai o nazolo bana bino ba menace o nga na zwa na pointe noire jusqu'à ce que ba traiter nga même magicien ba lukanga na 20 personnes bazoya na dina basala nga mabimba tikala ozwanga te papa José Diangenda lobaka tant que ozolo bila likama papa Simon Kima okianga na mboka o ba rotika lo sala mabete batu ba témoin bazé belé parce que nazaki catéchiste responsable na paroisse à Mawata bino bata Brazzaville botu na papa Jean Bassadissa azalaki secrétaire paroissial ya mpaka oyo babetaka ye aza mieux placé ayebi nganga pe na yebi ye mutu babetaka à combien de reprises balukanga na ba kilti matila na ba ndenge nyoso boy mais ngana zomona bango bazomona ngati maka papa alobaka na nga papa rigena alobaki bakomona yo te bakosala mabete batu bayebi histoire ezanga alors tant on tala ka bateau bazokomisa ke biso to sala 26 et pourtant biso to risquer ba vie na biso lelo soko lingolo bakuto koyoka 100 mètres kokota soto na lingomba te kende musika lingomba to komisa musika ya kolela papa benganga papa kanga pona crise bato belé batondi na nkamba bazaba kimbangi c'est des commerçants c'est des travailleurs bazana makambo spiritualité te ba yebona pona ko lesa mabota na bango papa pesa bango bongo babala babeli makamutu ezali likambu ya mbongo bazawana bazaba ndimité basali ba réseau bisike belé kuna moto moko azaka un simple mutu ba pese soki responsabilité songolo azo gangela un passer soko tindi mbongo te tozo longola comment se fait-il lingomba et comité na niveau que pour baye ba mutu aza un bon passer il faut ko sande ba bekate li bambongo est-ce que état dami état moli ya bandimba so tala ngoli susu parce que bato ba tieli biso liboso bazali na spiritualité te babonzambe bayebi yango te évangélisation oyo ezalaki na lito wuti nango ya makasi na lingomba yango baza koniata bazwi makambo mbongo batie liboso boyebi bandimi boni bavanda na bandako bapasero bazo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso tambalo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso tambalo